Bande ko mbote na biso oyo bokolanda vidéo oyo na lesavertis.net et puis na réseaux sociaux donc na chaîne wa biso à YouTube nzamba pambola bino na passé message oyo lelo d'abord na lingala pona ko fortifier bana nzambe oyo bakolanda vidéo oyo pourquoi pas na ba oyo ba ebi nzambe te boyebi kolona biso aza tellement malamu que alingai mokili yango ayaki na mokili pour mokili bikisama mokili c'est-à-dire na ba o balingaki na ba balingaki ete mais soko ondimiye même après ondimiye oko bikisama donc le tozali le 9 mars 2019 le moment na osa vidéo oyo ezali toi 6h41 minutes nzambe azwa lokumu na nyonso oyo tokoloba et puis yo kolanda ngai ozala vraiment conduit par le Saint-Esprit afin que makambo na koloba epesa bomoi na kati ya bomoi na yo to na kati ya vie na yo na lingana loba likambu moko ya mokumba likambo mokumba to mikumba ezali likambu oyo ezali ko ronger ko bebisa batu babomo ya batu ekoza ko bebisa mabala eza ko bebisa mabota eza ko bebisa même kibo moto puisque mokumba linko lobaka fardeau na français mokumba ezali ba charge na français mokumba ezali ba problème oyo mutakoki kozala nango na pese exemple muke yo oza peut-être na kati ya famille na yo bat onyos tout baza na famille na yo peut-être yo mutu oza moko oyo mona un peu clair c'est-à-dire ozoa un peu moins eloko kolia eloko kolata place à kovandela o batikali ba peut-être na eloko te baza peut-être eloko kolata te ba eloko peut-être kolia te siko comment tu charge pona yo ozali ko travailler dur pona bango bazwa n'est-ce pas bazwa eloko kolia ozo travailler dur pour bango bazwa na vie bien ozo ko travailler dur pour bango ba se retrouver au fait mais chaque fois ce que sala yango et ozomona ke si la raté depuis les années ozo ko aider famille mais bazo continuer na passer depuis des années ozo ko sala ba commerce ozo ko luka ko sala makambo belé mais bat bali toujours ko continuer ko souffrir na kata libota na yo et commission et comme le charge mingi coûte tellement charge les cas qui ayeko kufa na kufa puisque azuba ba maladie autobengi maladie psychosomatique maladie ya motema maladie ya ba AVC puisque ba makaniseleke belé donc mutu azumi kumba ya libota na ya lati yango azumi kumba ya bana na ya lati yango ozana bana peut-être oyo baza bisika moko na yo te baza musika bali kokakoya place yo za te yo oza peut-être na poto awa bango baza peut-être na Afrique osali ba démarche belé simbité osali nyonso simbité donc ozana kimia te po motema na oza kubeta ozana ba problème belé tellement mokumba yango wana mais alors bonne nouvelle na le zali que ce que za mwana nzambe déjà na koyebisa yo ke ezana moko oyo azaki na mokili awa ayaki pona likambu na yo ayaki pona makambu na yo ayaki pona bomoi na yo ayaki po yo ozwa kimia ayaki po yo ozwa lobiko pas seulement na molimo mais lobiko pe na kati ya nzoto po lobi ba oyo balandaka ngai ba okisaka maka sonité et alobi na kati ya Matthieu tokotanga nini passage wana Matthieu chapitre 11 verset 28 Yesu mokonzi na biso alobi boye venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 28 Nous sabi peut-être verset auto mingi babi verset oyo. Boya na ngai ba oyo boza na mikumba pe obolembi ngai na kopesa bino kimia. Or kimia ezali contraire ya trouble. Kimia ezali contraire to ezali ko kesana na pasi to souci. Mutu azana kimia azaka na souci te. Mutu azana kimia azaka na problème te. Mutu na kimia ata ce problème ezali à cause la agité te mutu na kimia même ba problème ezali ayebi ke kimia on azana ngo eleki ba problème wana donc moi ekutu azana souci ezali te moi ekutu azwa malade ezate moi ekutu akoma kolelela ezate ça dit mutu azana kimia eza mutu oyo akokisi ba posa o mutu akozana yango atozangi mbongo na banque mais soza na kimia eleki kimia eleki mbongo mingi bakoza na mbongo
mais omona lobi mbongo na mimi na liwa puisque aza na kimia te mingi bakoza petre na bomengo na bandako mais komona nzoto na eza maladi aza na kimia te mais kimia surtout kimia oyo kolo na biso Yesu apesaka nde ali kimia oyo umelaka Yesu azoloba awa boya epai na ngai bino boali kolemba pe bozala mikumba ngai na kopesa bino kimia na otiko peta na tiko beta lisolo akoloba na bino kopesa ba exemple yo peut-être likambuno eza que ozo souffrir mingi pona famille na yo ozo souffrir mingi pona bana na yo ozo souffrir mingi pona musala na yo ozo souffrir mingi pona classe na yo ozo souffrir mingi pona vie quotidienne na yo otala baninga obotanga na bango bakoma avancer na vie et commissionner si mokumba comme luka ça l'effort moko pour s'en sortir et pourtant Yesu alobi boya epana ngai bino nyoso bolembi tellement olembi na kim na likamboza nango tellement olembi na pasi oza nango Yesu aza kotando loboko alobi yaka epana ye a promettre oki akopeso kimia kimia ko produire makambo ebele na bomo na yo kimia ko produire esengo kimia ko produire même longue vie kimia ko produire santé mentale santé spirituelle muto aza na kimia na tasoki bo monie na problème beaucoup sentir problème on a été pour kimia ezali mais muto azangi kimia ata sa na mbongo ebele soko talo moni ke muto aza na kimia te yango na ndeko na ngai eza ça ne sert à rien au bunda na ndenge na yo pour toute façon so bundi pe okokite yango Yesu abi ke comme obundi okokite olembi yaka siko epana ye ya kopesa yo kimia ya kopesa yo bomoi ya kopesa yo nyonso za na besoin nango akopesa yango mais yaka na epana ye déposer ba fardeau nyonso za nango epana ye déposer mikumba na yo epana ye déposer pasi na yo epana ye déposer maladie na yo epana ye déposer bana na yo mobali na epana ye déposer mwasi na yo epana ye to mona ka même na poto awa bana bazo pesa ba mama to ba papa mi tout pasi po bana bazo kate mais soki yo garder ngo pona yo moko okobela yaka na bana yo pa nkolo eza pe charge fardeau yaka na ngo pa nkolo yaka na bango pa nkolo kolo ko pesa yo kimia vous mettez un message à mukuse pour nous encourager mutu nyonso na problème pour nous oyeba que nzambe na biso abongwami te soka lobi likambu asala yango akosaka pete aza mutu te pour changer comme ya lobaki ke boya epai na ngai ba obazangi kimia obazali ya kolemba ngana kopesa bango repos eza bongo yo ndima kaka ndima yaka epa nkolo yebisa ye kolo na ye pa na yo pona tambola kinga moko na kokite na ye pa na yo pona zwa kimia oyo laka kingai okomona kimia okota na bomo na yo nzamba pambola olandi message oyo et que mukolo leza mukolo eza début oyo ko tiama lobo na foi de façon que ozonga souci matin na kombo Yeshua. Shalom.